Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Mbote balandi na biso ya Congo check check. Bisika nyonso bozwami na pesi bino mbote. Na pesi mbote na papa Mutombo Sibo boss oyo asaliki ngai na yebana na bandaku na bino to yebana Nzambe apambola ye pe abatela ye. Apesi mbote na balandi na biso nyonso boza la brancher na chaîne na bino ya check check oyo lobaka solo oyo ezotombama na bandaku na bino Nzambe akanisela bino. Apesi mbote na balandi na biso oyo mama ebengo Leonie na Allemagne précisément na Bonn ebengo Iseka Nzambe apambola yo mwana mama na ngai famille na ngai libota na ngai munene oyo Nzambe apesi ngai Nzambe akanisela bino Nzambe apambola bino. Mama Hortense femme sage bâtie sa maison femme distinction oyo azali na makambo ebele na bilaka pe ebele oyo akosala azakaka kokoba na musala na ye ya Nzambe. Nzambe amona ye. Napesi mbote na mama Sarah, napesi mbote na mama Marceline, bango nyonso baza na Londres. Nzambe abatela bango azala na bango elongo. En tout cas napesi mbote na yaya Mushia Thérèse azana Belgique na yebite soki amona kangai soki ndenge nini na mona kama silence Nzambe apambola yo. En tout cas lelo mama Aimé Voke na bosanité lek na ngai Aimé ba dollar Nzambe amona yo. Lelo tozukutani bongo na masolo kaka ndenge topesaka ba conseil ndenge tomesana koloba oyo bino bopesaka biso tozana lisolo munene oyo bakomeli biso pe bapesi biso epa ya papa moko boye. Papa alobi ke mama José namoni olobaka mingi na makambo ebele kopesa lokola conseil meka kolobela batu oyo bazwaka mbongo ya batu bafutaka te ba oyo koki kopesa ye mbongo kwa ozongisa matata ye ba oyo bazaka na makelemba yenda muntu alingaka muntu aliboso tango akolia kopesa komi matata ekomi balanda ye mama akoka kolobela batu wana. En tout cas na pesi mingi merci na oyo akomeli biso Nzambe abatela ye. Lelo tukutani na lisolo wana lisolo ya banyongo ezali mabete nyongo ezali mabete muntu nyonso akoki kozanga akoki kodefa me likambo ya mutuya ezali kozongisa poko defe bandi lelo te meme na bani Israel ezalaki tango prophète Élisée azalaki mama moko ayaki kolelepai na ye ayebisiki mobali na ngai adefaka biloko abatu mobali akufa balingi bazwa bana na ngai bakenda nango na boumbu pona nyongo atata na bango. Prophète aleleli ye prophète ayebisi ekende osenga bavaze epa bavaze nyonso okota na ndako eloko ozana ngo muke l'huile wana o transmettre na bavaze wana nyonso ekotonda tango koteka ofuta ozongisela bato biloko na bango seke nyongo ebanda lelo te nyongo ezalaki akala bato bazalaki kaka kodefa talati na muntu wana akufi bana balingi bakenda na buumbu akoza ya nyongo kolinga pe bana na yo bazala mawumbu na banyongo ndenge wana te. Chance mama wana yebaki Nzambe bongo soki ayebaka Nzambe te mbela bana wana bakendaki na boumbu ya nyongo na yo. Tozomona iloko wana eza ebele mutu akokoya odefi muninga mbongo meme na poto wana pesa na sala boye na sunga biloko na ngai esboy abimisi mbongo na ye par exemple 10,000 par exemple 3,000 apesi yo ye po pesa ye okomi kopesa ye 500 okomi kopesa ye 200 okomi kopesa ye 100 alo bate na pesa ka 100 boy papa mama bapesa ki yo bongo te zala pe na motema malamu ya muninga sungi yo kokape kosunga ye kosepelisa ye okoki kozala yo lokola bato babenga ka wana lingala ke bidanfuka ye aliaka nyonso a contrôlaka te ya bololo aliaka ya nyonso aliaka ya zaba souverain muntu akosalela ye loko te kozalaka bongo te na mangala mabe ozana nyongo muntu monike ozana faillite kokape kosolola na muntu malamu moninga situation eza passe te yo kote sina mama akomi pe chef kuna
akomi mangala mabe okomi siko na système bino bokomi ko sala numéro ya muntu wana ochango na liste noire abenga yele kakate pozo yo ekomi passe so gazo répondre tout ça kaka po futa yembongo te me muntu saleli yo bolam pona nini yo ko kozongisa bolam te pona nini yo lingo zongisa kaka mabe na likambo wana nazo profiter po na betele bino lisolo ya batu oyo bazwaka biloko ya batu bafutaka te histoire wo ngai na mona na misu na ngai biso mboka na biso ezangi na makambo ya jama mingi ezangi na batrafika ya minene bazako zoka badama bana mike basangisi bayena ngwana envers kuna bateki bazongi ba mususu bakatikati mbongo mwana wana komi ko ya po pesa yo mbongo na ye mais ateki nango bien motema kaka ye azala bien atonga bandako asomba ba biloko na ye tout ça ezalaki ko monisa batu pe mabe akoko zo diamant monisi mabe muntu akoki omoni na tongo batu batondele ye meme na payote ya vandi alali batu na azate ya sabimi na ba mama tokotaka na je wana mingi me makambo bo mama akopesa malamu tozalaka nango te me ya je oyebike mobana yo koyi conseiller ye ka papa bongo te bima solola na muntu wana tango yeko bima mwana wana yeko yele ye briske mwasi na yazana au l'hôpital makile sili wazana moyete alobite nakenda papa ya pesa ngambongo banda uzimbongo na ngai 2 mois yango asombi akeya teki mwana wana ye papa omo demana ye wana kutu enazoka na mawa ezalaki bien te ni yango babandi discussion na mwana papa alobi zo suki yango kendo sala wo nyonso ko sala okomona ngate ko sala nga amiyebi kaka na mo puissance na yazaki na ngomuke wana okoza na puissance wana mais nzambe vraiment zalaka juste zala pe juste na makambo puissance ono zanango oza juste te ekozwa yo kaka na mabe oyo zanango mwana wana ke ya lobingai lelo papa oyo ndako na ye kopela moto akei pe asimbi bisimba boyebi kala wana ezalaki na bakake ezalaki kobeta batu babongole motema nzamba zo lukumu kake ezalaki kobeta meme mbune zo beta te papa ke yiko somba ba diama wana moya makasi bamoni kaka likolo bandika e komi ko pesa ba signe wana e pesa ka wana bazui papa na kake ba tuta papa wana balongola ye sexe balongola lolemo oyo ezalaki koloba mabe soki oyo apesi wana basali ye mopanzi mobimba bakabuli papa koto noir koto pembe babunda nyama wana ya mwasi batindele ya kake wana bandeko bozo yoka yango eza somo eloko wana nzamba azo lukumu ndenga makambo wana ekomi ko dimne na liloba nzambe baboma papa wana mbule yoko banda ko beta bo batu bakenda komona ebemba wana ezaki pasi bakutie mutakala bilamba nyonso bakei nango batu bamemi papa wana kuna gazaki bawe bayebi mboka bayebi zaki place moko ya bajaja ezalaki na diama somo ye na papa wana mbula papa wana balele ye kaka na mbula balatisi ye bien baze ba cercueil bakei kokunda ye nyama wana ya kaka elanditi na cimetière bandeko et vous le papa ibimisi na likolo balongolo ba costume nyonso babeti lisusu bazikisiti na ba cercueil bayeko benga bango bakeye kozwa muntu bakundi makala na nani kanda ya kozwa biloko ya bato sans kozongisa kanda ya kosala muntu mabe motema na yesuki mbongo na yazaki pena ba projet amonike muninga na ngai yaza na pasi salela okozongisa bolinga kozongisa te ba dikele me yolinga ka olia ka muntu aliboso ngai kaka le premier okozongisa okomie l'échec olingi kozongisa te me batu ba vivre kana makelembe wana batu batonga bandako na makelembe wana ozala pe bien obacheli osali pe ozongisi oyebike muninga pe asepela me yo zaka gangi na makambu nyonso olingi te mokotisi na mwasi lokolo zo initier na loge bokomi na mwayebi signe soka asali boy sake yo oyebike muntu azali banda biloko moko ya mabe papa na yebike tango lobi boyo kozala pe na motema ya suki yo na makambo yo basaleli yo bande ko to profiter ke po bato komi ko sambela lokola ke ko sambela
yo banda komone na yo ko sambele za petete so ko za peta mbela tout le monde bazo sambele pe ko mona muntu mususu alala kala mukaka ata notre père ya taka yango te poko la kisake ko sambela kaka nzambe soki abengi yo soki babengi yo te okoki ko sambela ngo te ke bato bazo sambela baza ba wumbu na bino bosakana na biloko na bango ke po bato bazo sambela ya sambela ko sala nini nzambe yo ka liloba nzambe te lilo banzambe même prophète Élisée azalaki musakoli munene mais azalaki na osali mabe kaka mabe ayaki na évangile ya petete o monike yo kola eloko wana te kaka ndenga alobi abimisaka bausa bamelaka bato kaka na makambo mususu oyo bato lelo tokomi kotika yango mpona Jésus Christ oyo alobi ke bozala baimitateur ndenge ngai mpe loboleka na nzela na ngai bomone na bato te bandeko balandi bana na bande kuna biso bana mama na ngai bana papa na ngai bawo ngana ngaka mingi bawo ngana sepelaka na vandi botozo solo pona bino boko kakobongisa soki bobongisi nzambe pa kobongisa le minene boko kakobongisa na muntu nyonso libéré otika la libre bana na yo pe babima ndako na yo na caractère ya malamu bana bebi makaka na lukuta soki muntu abengo ezala boy oya kendo yamba pareil wana po yebike aza muntu ezali mabe makasi bato apoto toza kuna tokoka kobongisa misale ezali bosala kapasi pe ezali makambo ya mabe pe ezali me biso tolakisake toza bana nzambe tozala kaka na makambo ya malamu tokoka kaka na makambo ya mabe te muntu nyonso adefandaka eloko oyo aza nango ya bapara na ye bapesi ye alobi para na ngai azalaki na nyongo te azalaki muntu ya matata te ngai mpe nalandi nde papa me yo okoki kozwa kaka ya mabe ndenge tata na yo azalaki akozwa biloko ya bato kolia na nko bawumelaka mpe te na mokili okokata mbula na yo na kolia biloko ya bato na nko bokoka kofutaka banyongo éviter pe kozwa yango pe il faut zo mukana nga kozwa yango te so kozana kanga motema zela kaka nzambe na yo akopesa yo na muke oyo kozo na yebike na kumi na suka ya émission na ngai na muke oyo ngana zalaki nango pona okolobela bino na likambo etali ya banyongo tokomi kokende na suka bande kubalandi na ba oyo ba defisaka yo soko defisi pe muntu eloko to monaka wo komi il faut muntu wana azala mal à l'aise alaka te allo balo batela mbako na ngage mbongo muntu pe alembi a répondre au mabe soko yebiki ozana mutema mukusa kokota makelemba te kodefisa kate biloko anezaka bato bazana miteme minene yo bato bazalaka mbongo na ngai kodefisa kate pe kokota makelemba te po yo kokoka muninga ayebisa te muntu akozwa pe mbongo difficulté pe ya ayebisa limbisa pe zala pe momuke apesa yo komi yo osambuse oyebisi bato nyonso azala nyongo na ngai bozalaki mibale bato soki mila bayebi ezalaka pe mabe soki yo monike okokoka te kopesa te surtout bato bapesa ka mon ya intérêt au pesi muninga 100 azongisa 200 asa peso 150 wana intérêt wana yo zakaka tinga makaka epe okomi ya pesi ngambongo te mbongo ya bénéfice mama intérêt pe baboyi yango na bible soko pesi muninga pesa pamba bible boyi pe likambo wana ya kopesa bongo ya intérêt wana muntu azwi 5000 yo olobela pesa yo 7000 aya tete ya pesa yo ta 6500 eza mabi bato na pe bakendaka liboso te po eza bible boyi yango makambo nyonso bible boyi yango ezalaka bongo bible eza testament oyo bapesi biso bana nzambe po tolanda yango ezala yo wapi po nzambe nde akelaka yo ozaka mwana nzambe ezala lolenge nini ozaka mwana nzambe il faut tozala na chemin wana po tolanda botika makambo ya mbongo ya baintere wana nde ezobebisa oyo bafutaka te eloko ozosenga sa pesi oyo ya yo pesi abakisi lo na moke esimbi te kaka ndenga abazwa 500 pesi oyo 1000 mama ozoza 500 wana ata yo na motema ozoyoka bien même bango ya defisa ezalaka bongo te bande kubalandi vraiment tokoka kobongisa toza bana nzambe totala mukilo na makambo na nyonso ekoleka eloko moko te okotikala na mukilo eseko na seko oyo bazana mbongo bazokufa oyo bazana pase bazokufa bongo tina nini ya mukile bandeko toza bapaya na mukilo un jour tokokende totika mukilo na kimia na bana na biso pe bisika tozokende tozala pe malamu
kuna bisika tozokende. En tout cas nayebi ke na lobi mingi ya malamu ezali kaka ya malamu yo yomoni ya mabe bolimbisa bandeko ngai pe naza muntu nakokate biso nyonso toza kaka kobunda po tosala malamu kodefa wana todefaka awa meme elamba todefaka eloko nyonso me tobundaka kaka po topesa nayebi ke eza na baoyo baleki ngai na mayele bokomela biso boyoka ngai eza mbela tozosungana Nzambe apambula baoyo nyonso balandi biso kimia na Nzambe na ngai ezala na mabota na biso nyonso. Ciao. Kongo check check TV Yasibo Mutombo Kongo check check TV Yasibo Mutombo